lolenge nini bapanzi ba ko se comporter ba ko tambola na ngongo to kolekisa ya crise ndenge to bingi na lopoto to ko se comporter lolenge nini biso na bapanzi sango pona ko aider d'abord mboka ko aider ko pesa maboko na FARDC ko pesa maboko na volontaire na biso ba wazalendo et puis pona ko boma poison rwandais na sima ya makambo nyonso tu et bongino ko structurer nani akoko pesa sango nani akoko pesa sango te voilà mambo etali bongo des informations poison rwandais fake news ba vidéo ko tamona ba WhatsApp na ba groupe o la moki kuna si vidéo moko soki ya 1900 combien abwaki et bongi koyeba soki RTNC pesi yo information te soko landi pa bande ko na biso ya Top Congo ba lobeli yango te soki olandi na corrector news mama Rachel chaque wazungo ngana ye ya ko lobelo côté soki Top 243 news atindeli o chaîne ya WhatsApp au moni eloko eza fiable te okoloba ngo pona nini c'est ça nazo senga na balandi yon surtout ya corrector news soki omoni information o eza certifié te certifié lingi koloba nini voilà yo na YouTube na yo tiaka numéro ya téléphone très bien ngai na Top 243 news na tiaka numéro ya téléphone soki na moni Empire officiel télévision et tiaka numéro ya téléphone numéro na en fait ezalaka ndenge nini lokola moto nyonso te asalelaka ba Gmail okoki ko benga très bien papa na biso muya ya ekolobaka azolobela o to bengi yango poison rwandais ba ebisio kaka boy o vérifier te otali mutu na makolo yo wana ozwango komi ko basala ki boy bazong se yo po sans se rendre compte o bandi ko publier papa ministre ya communication lobaki ba mega na biso to salela osombi 1 giga osaleli 1 giga pona ekolo moko pe ya 1 giga mususu osali pona ba divertissement po bakonzi na biso baza lokola baboti na biso très bien baza baboti na biso moboti nyonso tu abatelaka bana na ye abatelaka engumba na ye abatelaka esika azali papa mokonzi ya mboka aza na droit ya kobatela biso baministre na ye bakambi ya ekolo na nzela ya mama mokonzi premier ministre na ba membre ya gouvernement na ye mutu na mutu surtout azana ba secteur na ye tozana ministre intérieur vient na papa na biso Jacquemaine Chabani tozana o azokamba biso ba panzi sango papa Patrick Muyaya papa na yo ata azotanga soyi azakaka papa ouais biso na mboka ya Congo papa na biso za Félix Tshisekedi ouais na lolenge ya bokonde na lolenge ya komemia na lolenge ya botosi mwana oyo alingi azwa botosi azala bokonde pa ya papa na ye o alingi atosi azala na respect ndenge ba français balobaka akobomba o ezali salite ya ndako na ye awa sikoyo eza salite ya Congo voilà alors na état oyo na ngonga oyo toyebi ba na lifalase balobi les linges sales se lavent en famille oui ba salite na biso na bosoto na biso tokosokola ngo kaka na mboka balobaka source fiable ya information eza important pona biso batu totanga na journalisme balobaki tout article eportaka signature ya mutu akomi boyoki ke bato balobi ke bako marché ba vandalisme ekosalama kasi nani alobi bato ebele soko kena makala kuna okomona bango kaka po alobaki eloko akanisaki balobaki l'image de la RDC mboka na biso Congo pour que bato libanda bamona pour que to ça la large diffusion et tout ce qui se passe na kati ya Congo RDC na ba province na ba wapi et puis ba bato baza libanda mboka pona koyeba basango ba actualité nyonso ekoleka ma awa ezalaka bongo na itando auto bengi téléphone ba plateforme eza ebele aujourd'hui tozana ba YouTube tozana ba TikTok tozana Facebook alors ezalaka nde place ya malonga oyo bato sengeli bazwa basango bayeba nini penza moto eza kolekezaka bongo na ba plateforme na biso d'information kasi esengelaka koyeba nani nde asengeli kopesa sango wana esengeli bongo journaliste oyo azali bongo bien informé oyo azali bongo professionnel oyo azali na mukumba
azali penza na mukumba wana ya koyeba kopanza sango. Mais aujourd'hui to komona et comme tout le monde et tout le monde et tout le monde fait tout en fait. Alors yango ezali pe ko inquiéter biso aujourd'hui on traite de tout ba journaliste ko yeba na sous-souté nani azali journaliste qui ne l'est pas nani pe ko pesa sango pe nani ko pesa sango te, c'est ce qui inquiète aujourd'hui. Ne yango esengeli to sala ba analyse et puis pour na ko talisa na bino ba ebolandaka ba information boye ba vraiment ko yeba où il faut se fier pour na ko landa bongo ba information vraie et puis où il faut aller voir ou demander pour na ko yeba vraiment ce que yoki likambo ko tambole ba soki ya lito ya solo to pe lokuta to ali ko benga ces derniers temps poison rwandais ni ko loba nini et ni ko loba fake news et li ko loba désinformation et li ko loba kadiosha et ali tellement ébélé ko circuler sur les réseaux sociaux ils allaient ko inquiéter biso. Alors ils allaient pe na bato ébélé o bazuli ba ko luka ko sala misala ya mabe pour na intérêt ya ba vue intérêt ya buzz pour ayebana ata mona ba téléphone na bato nyonso mona ye ayebana et tout ba komi ko luka ko bimisa makambo lokuta mwa mingi na boyende biso ba journaliste ba pandisa o to pesa kabino basango na ndenge sengeli na ndenge ya malamu to ali bongo ko telema pour na ko revendiquer et puis pour na ko yebisa bino boti kabila ndalanda boti kabiyoka yoka image nyonso mona na téléphone journaliste ko to moto nyonso ko mona na téléphone na yo aza journaliste te na boyende to ko analyser yango na moko ba pandisa ngo na kombo ya Mike Pakoto o na ko luka ko bengisa ye parce que awa na ko yebisa bino que tozali en direct à parler du peuple et pas qui bon quoi assister à la plénière extraordinaire où ils allaient au salama entre député national et puis na sénateur na zali en pleine activité en pleine plénière extraordinaire ndeto bito zwa moi libaku ya ko solola ensemble pour que to ba ndenge ni pe ya ko yisa na bino wapi boko ko tala pena ba information ya solo parce que aujourd'hui to yebi na bino na biso que ba YouTube est mis tellement ébélé ba TikTok peut mis tellement ébélé mais qui est vrai et qui n'est pas vrai. Mike Pakoto, je te dis bonjour et maintenant dans la yo ndenge ndimi ko assister na analyse o to ko sala mokola lelo et sengeli ba pansango ba to ba kolanda yo ba bazali mo pando sango wapi. Mbote bandeko na biso bazolanda Corrector News et pa ya mama Rachel Chako la caramel. Oui. Na pesio lisusu matondi pona kokuta na lisusu na poko ya lelo matondo osangisa biso poto eba ko manyola lolenge nini tata moko to mama moko to elenge moko soki ya moni kaka bilili moko boye a paniquer oyebi ke pona ko botolo maloba te kasi na ngina anticiper pona ko lobake avant tokuta na lobi na briefing bato bana ko tuna ngai balobi ke lelo mukolo ya mibale ya poso oyo to koti eza mukolo oyo ba manifestation ko sala masusu et pesa ki bobangi makasi vandalisme ko sala masusu ba bengi yango ville morte balobaki lokwa nazaka au moins chaque jour faut na partager 1000 personnes bazo ba sango nzela ya WhatsApp nzela ya technologie ndenge papa ministre ya communication lobaki ba mega na biso to salela osombi 1 giga osaleli 1 giga pona ekolo moko pe ya 1 giga mususu osali pona ba divertissement kasi oyo yanga obe mega na salela kango 24 heures sur 24 pona nasunga baninga bazwa oya motuya alors na mekaki koyebisa bango na bike soki bazopesela bino sango papa oyo azali responsable ya libota na ye akoki ata mokolo moko te kotinda mwana na yake na nzela ya mabe. C'est ça. Papa moko te po bakonzi na biso baza lokola baboti na biso. Très bien. Baza baboti na biso moboti nyonso tu abatelaka bana na ye abatelaka engumba na ye abatelaka esika azali. Alors na yebisaki bango na bike boyoki ke bato balobi ke ba ko marcher ba vandalisme ko salama kasi nani ya lobi nani ya lobi papa mokonzi ya mboka azana droit ya kobatela biso ba ministre na ye bakambi ya ekolo na nzela ya mama mokonzi premier ministre na ba membre ya gouvernement na ye mutu na mutu surtout azana ba secteur na ye tozana ministre intérieur vient na papa na biso Jacquemaine Chabani tozana o azokamba biso bapanzi sango papa Patrick Muyaya bapesaki biso eloko ya bongo te e bongo biso tokolala ka tola muki babike bato bakokende musala te boyebi ke tobika kaka pona biloko kolia soki mutu asali musala voilà yo kotikala na ndako okobika olekisi mukolo nyonso tu oyebi pe ke lelo toza mukolo ya mine ya sanza oyo ya sika tokoti et puis mukolo ya mibale ya poste mama ya lupango bazotalela biso deja bakomobeta batu siko soki bosakrifie susu poso oyo oyebi poso touti koutela ezaki poso moko agité turbulence tozolela tozomona bandeko comment bazokunda batu donc ezaki poso moko stressé bakonzi bazwaki ndingisa ya malonga pona koloba ete poso oyo
moto nyonso akende na nzela ya mosala bandeko oyo batalaka biso bandeko bazalaka na confiance balobaka source fiable ya information eza important ndeko na nga Shako bato ebele soki okende na makala kuna okomona bango kaka mpo alobaki eloko akanisaki balobaki lobi papa VPM ya intérieur Jacquemain Chabani moninga mopanzi sango tunie motuna balobi ke il paraîtrait azongisi ye mbala moko na nzela alobi ke biso tozokonza na balobaki te papa Jacquemain Chabani alobaki voilà alobaki tozotonga mboka na balobaki te soki oyeli ngai preuve na yo tangible na moni ke eza bongo ya solo na kozwa responsabilité mpo ye azogere engumba ya Congo mobimba. Très bien. Alors, ndeko mai pakoto, ozali mopanzi sango, lolenge nini bapanzi sango bayiko se comporter, bayiko tambola na ngongo to kolekisa ya crise ndenge to bingi na lopoto, to ko se comporter lolenge nini biso na bapanzi sango pona koaider d'abord mboka, koaider kopesa maboko na FARDC, kopesa maboko na ba volontaire na biso ba wazalendo et puis pona ko boma poison rwandais. Bandeko batata ba mama bandeko boyebi ke tozo leka na moma moko oyo soki biso na bino ba oyo botambola pe na ba pepo tobengaka yango ba zone de turbulence ba sekusu wana so tozo pasola na kati ya mapata so vandi na kati ya pepo na libumu ya ndeke okoyokaka ndenge bato mbilinga mbilike esalamaka eza ndengonga oyo mboka na biso ezotambola. Imaginez bino boyebake bozobeta ndembo masano ya makolo soki baganye bino boyokaka motema pasi mais eza nango kaka masano sikoyo tokomi na ndenge ozomona ke bazoboma ndeko na yo moko aza na Goma mosusu aza na Minova mosusu aza na Sake mosusu aza na Bunagana donc oza na nouvelle na bango te nakosenga tata mama ndeko tozala nona tobongola lolenge na biso ya komonela makambo tozala na lolenge na biso ya kobika biso soki toza na source ya information te bino bato bolandaka biso topesaka bino oyo eza ya bosolo na koloba te mpo naza na à peu près bato 1000 personnes napesa bango information ebongi koyeba soki RTNC epesi yo information te soki olandi epai ya bandeko na biso ya Top Congo balobeli yango te soki olandi na Corrector News mama Rachel Shako azwi ngonga na ye ya koloba eloko te soki Top 243 News atindeli yo chaîne na ye ya WhatsApp omoni eloko eza fiable te okoloba ngo mpo na nini c'est ça mpo lelo nde tovandi awa plénière esalami ti mais poison rwandais wana ozoyoka okomona mpe motu moko avandi alobi ke non nini incendie esalamaki na palais du peuple lelo o wana mpe ezali mutu avandi na Mbandaka mutu avandi na Basankusu mutu avandi na Congo Central mutu amoni te akondima mpo ebongi kaka balakisa ye kaka bilili kaka ye azoyebisa ke balobaki ke esika oyo bayangani ya to bavotaka mibeko balobi ke moto ekweyaki kuna eza lolenge moko ya kobota oyo babengaka kobanga na mitema ya bato oyebi ke soki oza na kobanga okoyeba ndenge otambola te okozanga kimia ata biloko ezali okolia te biso toza na obligation ya kopesa bino oyo eza ya malamu soki ngai nakomi oyo yanga makomi ebele na signe te okoki kozwa yango en considération te mpo na biso bato totanga na journalisme balobaki tout article eportaka signature ya moto akomi ya auteur na ye awa mama Sako eshako abengi ngai awa na ye navandi awa ozotuna nga motuna nazopesa yo eyano soki nakei na libanda ya oyo ezali motuna na yo okozongisa ngai sikoyo toza na groupe ya WhatsApp mosusu ya 500 personnes yo monika bilili moko balobi ke non président auti kobeta libaku akwei yo oyoki kaka président na lelo ya mabe lisusu ezali oyo papa na biso muya ya kolobaka azolobela oyo tobengi yango poison rwandais bayebisi yo kaka boye ovérifie te otali mutu na makolo yo wana ozwi yango okomi basalaki boye oyo bazongisaki yo mpo ozwi sans qu'on se rendre compte obandi kopublie nazosenga na balandi nyonso tu ya Corrector News soki omoni information oyo eza certifié te certifié elingi koloba nini voilà yo na YouTube na yo otiaka numéro ya téléphone très bien
ngai na top 243 news natiaka numéro ya téléphone soki namoni empire officiel télévision etiaka numéro ya téléphone numéro wana en fait ezalaka ndenge nini lokola moto nyonso te asalelaka ba Gmail okoki kobenga très bien Top Congo atiaka numéro na ye ya correspondance na ye obengi otuni Top Congo e olobi nini mama Correto news olobi nini papa top 243 RTNC olobi nini mpo naza na kondima te ke papa oyo azali responsable na lobaki awa akotina mwana na ye alia biloko ekosaleli bumopasi voilà très bien papa oyo azali responsable akopesa mwana na ye alia biloko ezali bumopasi te maloba ya papa na biso Mike Pakoto DG responsable ya groupe top 243 news TV nde azali bongo koloba mpona kolakisa na biso kolakisa na bino baye bolandaka basangola Kinshasa na Congo de partout bopesa motema na bino na Kinshasa tobenga bino ba diaspora mais bozali ba congolais oyo ezali kosalama na Congo ezali affaire na biso nyonso tout toyokaki ya dernièrement ba américain basengi bato na bango balonga na sol congolais kingani asengi bandeko ne balonga na sol congolais mais biso est-ce que nana koyesa biso ke tolonga na sol congolais moto te po tozali ba congolais Congo na biso toza kobundeza la kaka Congo etika la kaka Congo e biso ba congolais na ngonga oyo ndenge na tunaki papa lolenge ni sengeli to se comporter et sengeli to sangana ba divergence na biso ezalaka to tiangona no pembeni ndenge papa na biso patemu ya lobaki to liba pandisango to sala na mosala pona mboka to changer to vanter image ya mboka na biso pour kuna na Rwanda to moni journaliste moko rwandais te abandi critiquer mboka na bango to président na bango mais pona nini biso to lingana minute to bando pelisa moto eza lokola voisin boza ngata lupango moko si porte voisin moyi ya kotele na ndaku ake violer bana na ye bino boyoki bobi te to tika ye lokwa to solisaka ye te ba potana si oya koya na machete oya ye na nzete oya ye na maya moto sopeli oya ye na ni to bikisa nano libota wana si malomi na tonto mota mina sosaka ye te ndelo lenge na sengela kitoko se comporter na ngonga oyo kasi tokoloba ndenge na bato oyo o to yebi ke bazali wana pona ba vue bato pe to yebi na ngana yo ke baza ba journaliste mais osala na bango eza ya ko bebisa ya ko désinformer ya ko détruire ya ko critiquer en ce moment où nous parlons est-ce que toi li pendant la temps li sous ko critiquer soit disant gouvernement o kingani a failli o boyina boye o to komana no ya zaka journaliste opposition o journaliste na minute esengeli to se comporter lengeni ngai nakoki koloba boyendeko na ngai Rachou papa na yo ata azotanga soyi aza kaka papa ouais biso na mboka ya Congo papa na biso eza Félix Tshisekedi ouais na lolenge ya bokonde na lolenge ya komemia na lolenge ya botosi mwana oyo alingi azwa botosi azala bokonde pa ya papa na ye oyo alingi atosi azala na respect ndenge ba français balobaka akobomba oyo ezali salite ya ndako na ye awa sikoyo eza salite ya Congo voilà moma bafingaka biso na Belgique bafingaka biso na France bafingaka biso na Afrique du Sud bafingaka biso na Burundi bafingaka biso na Congo Brazzaville po ifo tolobanaka bafingaka te ke ozalaka na opposition ozalaka na majorité te bafingaka biso ndenge bafingaka biso bazairens bino ba congolais elingi koloba ke toyeba lolenge ya kotambola na ngonga oyo eza ngonga ya eyindi na mboka na biso bakonzi na mboka na biso baza consterné baza na pasi motema ezosua bolalaka bolamuki bo balobi ke boza na 4 chambres mais chambre moko bokota susu te voilà boko sentir ndenge nini ozomona na o bien po ozozwa mwa moko na yo olekisi journée mais moment ozwi moko wana po ozwa mwa bolembi olala lobi na ntongo okozonga kaka mutu oui ozonga mutu okozonga mutu parce que okokanisa déjà du fait que kolonga na ndako na yo okoyoka posa kosala ba besoin oza déjà mutu alors na état oyo na ngonga oyo toyebi ba na lifalase balobi les linges sales se lavent en famille oui basalité na biso wana bosoto na biso tokosokola ngo kaka na mboka oyo eza nde soki nakoki koloba na États-Unis d'Amérique mboka oyo bayebi démocratie mboka oyo ya mabe esalamaka mboka oyo nyonso tu ya mabe yo oyebi soki makambo ekomi bololo badémocrate bazalaka pembeni barépublicain bazalaka pembeni mais na situation moko eza précaire basanganaka voilà bakobenga oyo azalaki démocrate oyo azalaki républicain basangani esika moko bon makambo tokomi boye tosala nini
wana nyonso mpona koluka solution basangisi makanisi basilisi kosangisa makanisi na bango bapeseli makambo solution bakomi kotambola awa lelo bandeko na biso ya basoda bato balati sokoto bazonyokwama bazokufa boni mabote ezotikala muya yayebisi biso papa na biso ya communication ke plus de 2000 déjà 2000 basi bakufi siko bango bazokufa bana wana eza ngonga oyoyo oza na 500 francs oza na 200 francs oza na 1000 francs oza na 2000 oza na 2 dollars oza na 100 dollars oza na 1000 dollars pesa très bien oyo ozokende otika yango kuna na boîte de nuit wana eza oyo ozolia toboyi te kasi kanisa mwa bilamba na mosusu olataka te wana sapatu wana olataka te wana t-shirt ya bana okoma bana basi bakomi mikolo ya babebe etikali mama azobota susu te kanga yango lokola papa na biso ya milimo oyo ya katoliko oyo ya protestant papa na nga bokundu alobi azalaki na papa episkopo bakutani na mokonzi ya mboka basoli bayebisi papa na biso ya mokonzi ya mboka boye biso tokanisaki tokoki kosala boye mpona kopallier na situation oyo mpona kotrouver solution mpona kobimisa biso na mboka oyo na situation tozotraverse basungaki bakepa ya papa ya mokonzi ya ngumba ya assemblée nationale Vital Kamerhe basoli akendeki kuna pa na bango bapesi compte rendu sûrement ka papa na biso ya molimo bazopesa biso rapport na molimo te papa André Bokundoa papa episkopo mais bazopesa pe biso o babengaka vie sociale bazokabola mawa sûrement bakolancer action humanitaire bilamba wana oya bébé wana obotaka ça fait déjà 10 ans wana obotaka susu te wana ozwi yango kangisi yango sali koli moment don ya este koya otie na kati oko pesi voilà ngana kanisi ke o ezali lolenge ya kobikela lolenge ya kozalela mpona kokabola mawa na baninga oyo congolais nyonso tu aza na makila ya motane na se ya poso na ye ya nzoto akoki kosala nde yango wana. Merci beaucoup bandeko bakolanda biso de partout okoloba na bango nini parce que tokomi na suka ya makanisa moso mokolo lelo esengeli to partager na mambo etali bongo des informations poison rwandais fake news ba video kotamona ba WhatsApp na ba groupe o la moki kuna zi video moko soki ya 1900 kombe abwaki azu video moko selekanaki abwaki o kuna sala moki atonga kosi na tonga kosi goma tombe bato kuna babeli maboma koto bato baleli o pa bien information te abwaki na suka wa pokoyesa bandeko nini mboka na biso na sima ya makambo nyonso tu ebongi no ko structurer nani akoko pesa sango nani akoko pesa sango te voilà po lelo ebongi kaka mutu azalaka kitoko alobaka amanyolaka français kitoko esili asombi telefone abandi na ba mega esili elingi koloba ete lelo lokolo za mama ya bakambi ya basi oyebisano bandeko na biso ya basi lolenge ni bakoko salela réseaux sociaux babenga ngo TikTok est-ce que po bamona yo balanda yo eza kaka ofinga est-ce faut boire nzoto libanda eza kaka okei babengi yo influenceuse après ozwi sex tape na yo kuna ebimi pe obimi na mibali ya bato olobi pe ke na bimi na mibali ya bato etalinga te baloba te d'ailleurs na kobimisa bakomona ba mibali nyonso tu na bimi na bango mais bolumbu na yo ezomona ozomona bolumbu na yo c'est ça ozangi nde soni mama tala si mazonga mutu ngala kopesa mbela ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali soki yo osalelaka TikTok na ndenge ya kobebisa génération ya bana bazoya na sima okofuta. Merci beaucoup. Okofuta. Soko bebisaka génération bana bazoya na sima okofuta yango parce que wana ezali libabe tozana posa to construire jeunesse montante tozana posa to construire génération oyo ezali koya na sima na biso tozana posa to tik exemple malamu tozana posa to bebisa mboka te to bebisa mitu ya bato te parce que sans oublier que biloko to sala kitika des années pour sala yango lelo bana no bakuta yango ko bana ya bana no bakuta yango bakokolo no bakuta yango sali oza ko bebisa de génération en génération to ina posa te que mboka na biso na minute tozali koluka lolenge nini kimia ekota ya libela parce que tozali 30 ans ya bonyo koli ya bandeko kokufa ya mikakatano ya bana batikali ba orphelin ya bato batikali bongo tozasu na posa na yango te alors ole to bunana na yango to kene soko bunana bato bazoko ko bebisa susu ba image ya bato to ali na posa na yango te bandeko to sengi na bino s'il vous plaît bolanda biso na Londres na France na Afrique du Sud na États-Unis na Canada boza ebele. Mon vieux dinosaure, mon vieux Roger le combattant, Simplice Tumba,
nani Yannick Matungulu ya boza ebele et sengé na bino bo se fier na ba information na place ya malonga beta top 243 news beta légende news beta empire news beta correcteur news kende na RTNC ezali pelelo na YouTube okoyoka ba information o ezali vrai totika ko bebisa mboka totika ko bebisa bato mosusu mitema wana ezala ki sujet ya entretien na bisa mokola lelo. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.